na morgue relation na ezaki nini na maman Mindonda? Mindonda za petite sœur à quartier. Mindonda za grande sœur parce que banda musalo liboso. Mindonda za maîtresse za parmi bato balakisinga boulot. Abanda théâtre à sali lelo 30 ans d'expérience hein puisque on a 25, il y a 30 ans, c'est trop. Donc to ko le légal roi mbombolo mo était maître so akufi na élève akufi balelage ndemote. Oh akufi za grande maîtresse. Donc il faut to lele autrement on moni biso lemba to télémakis. Voilà, sans polémique. Ce qu'on a nina tuna ya modé na luka ki va yo ozapemena na tuna slogo ebimaki na lemba yuma zate. Musenzi azate za yuma te. Musenzi azate e banda non ndeni ko misa slogan. Ke ah to telemi to yo kate ba kanise le biso. To yo kate ke o to sali boy. O nyonso ya défaut ezalate. O alingi to continuer. O amoni ki akokate alongwe. Yango silogwana ebimaki na lemba musenzi zate yo moko nanu mwana lemba tango zoyo kango oyeba ke na kosala erreur te. Eza sans polémique. Eza sans polémique. Eza sans polémique. Mais tout ça besoin d'être polémique. Non non, eza sans polémique. Gaza li direct au cadre ya NTPC au cadre. Et l'ombaza au cadre. Bodaza au cadre, toi on a commis la lemba. Donc sans polémique. Il y a modeste quoi incompréhension ni boti entre bata NTPC na nani na famille ya maman Solange Mindondo. Incompréhension ça té. Juste sous erreur une petite erreur de goloba. Mais ce qui ba détail bien boluka bato yo wana ngana oyebate. Oui, parce que derrière tout le monde est qui a dernier cadet à maman Mindondo à l'école derrière na nani atinda ki ba voice yosuko et banen on deni pour comme atinda ba voice comme les kati ko répondre na ba télé. Bon nazaki te na yeko kutango nasaki moi déplacement moko na boma na betaki vite fait comme mo bengaki na boma pampa na na kuti makambango nazaki te je ne sais pas ko répondre ngo trop bien nazaki te. Ce que conseil ni ko pesa. Non to za bomoko o bat bakansela biso bakuta biso te ba o baloba ke no to lingana ka te to tchana ka ba poison to bomana ka to boka ne ka bambaso c'est désolé to boka ne ka bambaso pour na nini pour to jouer Carole moko pour nini donc ça désolé. Va bien. Nataka kuzalobibela bwibwi na seki bino.
masa tobo mana na bango tobo mana bango tango mikono na sebo tika pala lelo ko kamusa mako Wiliza Allô
dernier na bino bo s'abonner massivement à la personnalité TV pour balobi ba vite s'abonner nulle part ailleurs car on est tout baki mon boulot to sala ngo to tesino musala to bena bino bob c'est que artiste comédien na bino Solange Mindono Ngolo Mingi beaucoup monde en intégralité dans la personnalité TV on ne change pas l'équipe qui gagne balobi ingénieur métier ah yondo zo pesa makampo vitesse jamais to mona na emoni ndenge ebembe wuti kuna na morgue ya 51 ebimi toke na mongita kuna sika mama Mindono bande ko répéter toke sous la place des artistes bilili les autres bande ba TV za radio TV za bilité to komi petit na lemba to komi na lemba esika au résidence familiale ya mama Mindono ezalaki siko tozongi na stade de martyr esika o ba exposer corps ya mama Mindono bon moni bino moko ya kolobeza te no comment parce que na personnalité TV boko mona partie par partie ndenge matanga lekeli bino na pesi bino merci parce que pour la confiance au sa personnalité TV mama Doris Lema balobi pile bango to lingo mingi mama malamu na bossa inte Hercule banvoie tout balobi non balati en direct de London City ambisi bazabaka na balobi yonde mama social bozo sa mama malamu na bossa inte Julie Wata babi moi ça kitoko kuna à Londres azate ndo oleki bango nyoso boza toujours connecté à personnalité TV ba reproche na bino ko sala biso bien il y a Pépé qui parle kuna na France bambote belé tout le monde a une prochain numéro boza toujours connecté à personnalité TV bon s'abonner massivement na pesi merci pena Montréal ba bien ingénieur métier Tima dans la kakayo tout le monde a un prochain numéro bye tout le monde a ni lobby ne vous remonte antérieurement à artiste comédien na bino Mindono boza toujours connecté à personnalité TV beaucoup za décidé na lingi bino mingi bye